Vérité ebimi entre ndeko na biso yo azaki defa oyo abongonaki motema epai pasteur Kabundi wa Ilesa na komo ya Juju Bio, si c'est Juju Bio oyo pasteur Kabundi wa Ilesa abenganaki ye na église. La vérité ni eza entre bango mi bade bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? A expliqué très bien-aimé. Na osenga na bino avant que na kota na mozindo ya émission nanga ya pourquoi lelo nzela lola rien que la vérité. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, veuillez partager vraiment cette vidéo, pendant vidéo partout, partager dans ba groupe, dans ba réseaux sociaux tout, tindela ngo ba amis connaissance no ba proche ba ninga ba ndiko ba camarade pe ba famille, baza connecter na chaîne sur la voix céleste nzela lola bayeba Nini ezo sama na église corps du Christ bien-aimé dans le Seigneur. Vous s'abonnez massivement quand nous avons la biso na quota déjà directement la chaîne la biso la voix céleste. S'abonner peut activer cloche ya notification et que ça bien makasi. Voilà, merci na bande réunion tout. Ba sunga biso, ba soutenir biso. Là je vois les pasteurs Fezamissia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na philom kwa ya motema vivence de depuis Londres. Na maman Gisèle, Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Moto ya Koloba Kenzama Boeto Kwaye. L'issue soit bien aimé dans les seigneurs. Partagez la vidéo pour s'abonner massivement dans la voix céleste, activez cloche à notification. Toza awa direct, tozo sur on a binon. Tomoni de quoi leli na vidéo. Ndenge akomaki na suka ndenge ba bengani ye na église moyena bandeso malobo ye moko alobi ezate boyoki ye très bien. Est-ce que na kati église bakoki ko bengana ndeko moko na kati église na ndenge toke na église balobaki eza ndako ya Nzambe? Est-ce que bako bengana ndeko moko na ndako ya Nzambe? Na kani ke bako bengana ndeko na kati église? Ndeko oh bien-aimé dans le Seigneur, alzoloba na mai ya miso bien-aimé dans le Seigneur, akomaki na so aniazo ngi la vie ya kala. Ya ki defa. Heureusement azalaki na chance moi si o ke bakomaki na ye nde abana pour empêcher ye azongi la vie wana bien-aimé. Lorsque ndeko soka bongo motema sika, esengeli ko protéger ye parce que ndeko ba milimo ya ki defa eza ba milimo be la ta bango. Ozana mwasi moto mobali moke adanae avant na kimeta bima na basto na bibali kinduma bona boy ezana esprit moko eza kati na ye oyo ekotinda yeke asala makambo wana awo eye ko bimake ndeko yo abongolaki motema na église ya pasteur Walesa te ndenge bango bazoki likambo ndete bango nde bayamisaki Yesu bango nde babongusaki mitema ndeko alobi ke ezali bongo te aya et pas pasteur Walesa koya bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que modèle babenganaki ndeko na kati église? Est-ce que bazalaki na souci ya âme na ye? To bamonaki ke non basi basaleli ye importance na ye eza lisusu te akomeli bango neti ke dépense akomeli bango neti ke charge esengelaki ke baluka moyen ndenge bakoki kose débarrasser na ye parce que lorsque ayaki na kinawa avec na charge na bango bien-aimé baboya ko mema ye na hôtel bavanisaki ye na kati église parce que na église ya pasteur Walesa modèle atonga ngo banda kupeza la likolo ba appartement mo ya bien banda ko mo biso ba chambre ya bien bana poto musuki peut-être que bako ya wana ba serviteur banani to ya bako to vendre place wana très propre et ndekoyo tellement bamonaki que délivrance aye pas na nzama matiki mono parce que c'est pas facile na ndeko akomi na niveau que akoma deux fois atika mono wana pe aye pas na nzambe et seigneur que balandela ye de très bien-aimé dans le Seigneur ba prière na côté ya na kolandela ye ba affermissement bon est-ce que bana ko ça m'appelle l'église à pasteur Walesa ou comment bazwaki ya bache wana na kati église tomonaki sango na ye panzani o Nzamba bo Kabundi Walesa abongolisi ndeko motema atiki ki defa Kabundi Walesa Nzambe na asali kati na ba publicité ko kene ko zonga bien-aimé dans le Seigneur
et va partager en tout moment comment il est star moro bo bongo li mathématique makama be ati ki des fois parce que ayeba na ki ada ki des fois histoire moko bosérie moko mpe ebimaki oyo babebanaki na garçon moko ya théâtre azalaki soki mwasi na ye dudu si c'est dudu soupe soki dudu soupe abandaki koenregistre aye kopublie donc azalaki vraiment des fois confirmé et komona ndeko oki azalaki confirmé des fois abongoli motema aye pa na nzambe eza esengo gloire wana esengo wana bien aimé bazwaki ndeko oyo ezo gloire ezonga neti epa paster kabuni wana nzambe na asali ndeko abongo parce que ndeko ba témoignage na ya bana kosala kombo ya paster kabuni wana se bana kozanga te na bandeko bazona na biso na ba o bapesa ba témoignage ba paster ne babikisaka te ba paster ne bapesa guérison te bapesa délivrance te matin ya ba paster te ke non ekotina ke ndeko abongola motema soki ke pouvoir non ezali puissance ya nzambe oyo ke aleki na nzela ya bapaster bien aimé dans le Seigneur ezali bapaster nde babikisaka biso te bakangolaka biso te babikisaka biso te bien aimé awa na Congo ekomi kaka ke soki ke mwa miracle mwa témoignage paster fazwa ndeko wana tanga komona nga sala témoignage bona bo bapaster bakoma koluka neti ke bagloire ezongela bango oleke gloire ezonge pa na nzambe bango bakoma omona ete bango nde babikisaka bango nde bapesa solution bango nde bapesa lobiko non te ndenge ke badisciple baapôtre bazosala bamiracle wana ezalaki baapôtre nde babanda kobikisa te mais c'était nzambe ya lolo oyo alekaki juste na nzela na bango mpona kokangola kobikisa bamalade mpe kopesa peuple solution tomoni kutu ke yesu quelque part abikisi ndeko moko oyo na bible mais ayebi so ke kende kolo garde secret kopanza te garde mpona secret na ezala na motema na yo kokende koloba te ke nabikisi yo. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Nous devons imiter Jésus. Yesu atambolaki ndenge nini? Est-ce que Yesu ba miracle ba on ça ba on tinda ba on bikso anke buke on peut sa témoignage bolo ba ngande na bikisi bolo non. Par exemple, Yesu abikisi ndeko wana yebise koloba te garda on pona yo moko. Est-ce que na église na biso ya Congo ba église de réveil na Congo? Est-ce que bilo ba bongo ko sama que non pasteur a prié ndeko mo ba solution ayebise ka pesa témoignage te. Ba pasteur ba comment ko insister ba pesa ba témoignage na komo na ba pona ke ba zo gloire. Ba gagner popularité. Nazo comprendre que ba pasteur oyo ba yo ka nzambe to ba yo ka nzambe te. Ba pasteur oyo ba na nzambe to ba na nzambe te. Ba pasteur oyo ba prier na bo solo to ba prier na bo solo te. Parce que ceux qui ont prié na bo solo oza vraiment na nzambe. Ceux qui communiquent ndeko azaki malade au prier pour na ya biki. Ndeko adana ba problème aux solution à vue délivrance. Kolinga ko zo gloire wana ezonge pa na yo. Kolinga ko o profiter na témoignage wana ko mi comme ça grand pasteur. Non. Yo nde moto bikise nzambe nde moto bikise avec oza juste instrument au nzambe. À l'équipe à saler pour que ndeko wana zo solution. C'est ce que beaucoup de personnes oublient bien aimé dans le Seigneur. Ba témoignage awa wana kin tous les pasteurs presque ba pasteur nyon surtout et comme ceux qui ndeko mo ba moni lobiko azu solution na problème ceux qui aleki c'est ezaka ke pour azo gloire ezongi pa na ye ba mona grand pasteur c'est ma ba témoignage que ya bi ki ça avec grand pasteur tous les témoignages ba pasteur ba leki ça et ça pour la gloire ya nzambe te ba propre intérêt na bango bazo gloire ezongi la bango moko ba pasteur ebele ba yibi place nzambe ba sali nzambe coup d'état. Donc bakomi kolinga ke bavanda na kit na ngwele ya nzambe donc nzambe alongo bango bavanda bakomi kozwa gloire wana eza déjà esprit moko ya satan eza esprit ya bana nzambe te nyonso tokoki kosala ezala babikambo ya miracle lokumu ifo ezonge pa na nzambe moto asali yango biso bapaster te bino bapaster te mais bapaster ya république démocratique du Congo baza bongo et surtout oyo ya Kinshasa ba miso ba keti loin ya comme ko fabriquer ba miracle ba témoignage ya lukuta non so wana ni pour ko gagner popularité ba mona ke pas pasteur wana prophète wana apôtre wana évangéliste wana nzamba sana ba mona ke pasteur wana nzamba utiliser raye oh pasteur wana ba abiki ça appelle sa solution ba témoignage ba miracle ezo sama kuna pour la nyonso ani ba azwa bandimi belé na sima bandimi wana soki baye azwa ba partenaire o ba komo soutenir ba komo pesa ba mbongo bona boye
La plupart ya ba pasteur au balekisa ba témoignage na ba télévision na ba réseaux sociaux bien aimés dans le Seigneur. Yo soko ozali na vrai problème okeye pa na ye. Et l'autre a dit bonsoir qu'on soit on a morale prière azuyo na ba mater bona boy pas souka au faut pesa na au faut pesa offrande. Baza carbongo. Ba oyo bazo témoigner. Tala. Les hommes me rappellent pas ça. La plupart ya ba pasteur o balekisa ba témoignage mingi na ba télévision. Nyonso wana idée na ba eza ko gagner popularité. Kokoma na ba nimebele, kokoma na ba partenaire, kokoma bona boy, kozwa ba mbongo. C'est comme ça il fonctionne bien aimé dans les seigneurs. Là na zo na cas général. Ceux qui ke ba sali bongo na ba témoignage ba misusu, ba apôtre, ba pasteur, ba docteur, ba koma ba misusu, nyonso te. Ba koma ko sala. Ezali pour na ko gagner popularité. Bami comme ça ba grand pasteur ba konzi ba tchango bangoka et pa oyo soki ki ba na ba problème sérieux ya solo ba yepa na bango agoko se ba prière bimisie mbongo 10 000 20 000 50 100 000 200 000 mais ada toujours na dikamuna e soki yo za na problème bien aimé ba o ba lekisa ba témoignage wan ke bango nza masa ila bango bazo bikisa bona boy kenena ba problème no pa ba pasteur wana okomona ke ba ko bimisa mbongo na télévision azo bimane que mon centre asenga mbongo te bona bo soko okeye pa ba pasteur ya Kinshasa okeye pa na bango bakoye biso likambo na yo nzamba azoba bazokosa na kombo ya nzambe nzamba alobi okozwa solution bona bo na kota prière na prière pour na mais pesa offrande sala offrande mo sacrifice pesa offrande mo isala motema passe ya mbongo ebele ya lewa mutuya combien de ba mama to ba papa ba pesa ba pasteur ba 50 000 ba 100 000 dollars ba misusu ba teiki ba semeti na ba parcelle na bango na ba bijou na ba mituka ba semele ba pasteur nyonso wana ezali escroquerie na kati ya église escroquerie à ciel ouvert o escroquerie na kombo ya nzambe donc bazo escroquer na kombo ya nzambe na munoko bazo kosa na kombo ya nzambe nzambe alobi pesa boy sala boy et yo moto za na ba problème sérieux ya solo okopesa pesa pe otika omona solution te c'est la question que bazana nzambe te bazo kosa na kombo ya nzambe la plupart ya ba pasteur o bazo lekisa ba témoignage na ba réseaux sociaux na ba télévision to mo bidipo nzambe asala ba bango te ezala ka lukuta ba manque na bango Denis de Salobaka ngono ba pasteur musu ba koma ko coopérer ozali normal bo ba pesi mbongo ko ça que omona raté ya ko pesa témoignage bo actuellement au paquet bo vraiment bo yebani pe bo ondimi pe soit au sala théâtre ozali joueur ozali nini comédien joueur star musicien temo yebi na on mettre pasteur mo bo abimelio et là quoi ça secret entre biso mi ben na peso 10 000 dollars 20 000 dollars ya lo babo OK non nzambe ya pasteur a vie na bikisi yo pesa ka témoignage et ça ba stratégie ba biso ba comment me bango ke ba stratégie yesu pa et là ba stratégie yesu a la stratégie na kutana pasteur mo alobi ke ba miracle nyonso to bomona wan et ça ba miracle te non yesu a sala ba miracle on a bikisa non et ça ba stratégie kaka ba faux pasteur bazolo babo yango biso pe tozo sala ba manque on eza ba stratégie ba tarantina ba komo ya ba pasteur musu ba leka OK ba manque on a wana bana depuis kala eza ba stratégie na makambo nzambe faut que stratège bango bazo mona lukuta ke mabete mais bazo blasphémer contre le Saint-Esprit ba ye ba sort na bango ezali bazo normaliser makambo nyonso to actuellement 20 000 10 000 15 000 baza capable parce que ba yebi ke mbongo actuellement musicien star wana oyebani oyo pesi témoignage na komona bo coopéra pesi mbongo wana ayebi ke si ma témoignage non est ozali star oyebani mokili mobimba il y a des gens OK ce que le but nzambe ya pasteur alivi na bikisinga na zalaki boy a délivrer nga a longoli nga boy a sali boy ba yebi ke net que yo yebani il y aura des personnes OK banana ba problème sérieux OK ba millionnaire OK banana ba problème ya et dans la ba riche na mokilo banana ba cancer ba tamori partout ba solution et dans la ba riche na mokilo banana ba maladie mo ba kamo compliqué malgré ba mongo na mais azo zula en solution te tant yo qui témoignage abo écoute aye ben la fait témoignage c'est que pasteur arrive adana nzambe ya sona keni et puis tant envoyé pas na wana on ko pas problème exacté pas dans nzambe notre Dieu est capable de tout rien n'est impossible à l'Éternel tant na lo bana bo nzambe azo yebisa on peut offrande ya mutu ya kateli yo monta 50 100 000 to parcelle peut ça vraiment offrande o ça lo monter ma passe et dans l'ozaï na nini sacrifier attention surtout aux na nzambe obi qui sort
aux 50 000, 100 000, au Pessinambon rebelle, et comme il a prié au délivrance dans le processus de l'eau, au moins il peut l'obliger que pasteur à Zimbon. Au salaire qui n'a une lettre, au salaire qui n'a des charges, au fond de l'Ewak. À tel que peut mon au PSM à nos amours, au fond de l'Ewak. À toi, au fond, à Roson, ils seront parce que ça n'a pas fait que au PSM qui est bon. Et Belé, Badala déçu, n'a pas pasteur. Accueillir mon pasteur, à saigner mot, à saluer offrande, non, rebelle, à pèse particulièrement pour la solution, à bi qui s'est mis dans la maladie, à d'aller délivrer, à dire solution à ma problème n'a été. Aza qui escroqué par les pasteurs, bande de kobele, bazo les n'a comme un pasteur. Ba pasteur, bazo escroqué, bande de kombongo, zaïdete. Ba pasteur, le lot, comme un millionnaire. Ba pasteur, patron, bien aimé dans les seigneurs. Yo boule, bazo zambongo, et belé musana bongo dans kosenga bandimi mbongo kosenga ba o banana ba problème mbongo yo mona wapi na bible que des jeunesse na nouveau testament mo bible que place yesu azo ke no bikisa azo senga mbongo non yesu ala musa bible matika o senga mbongo ta ba pasteur na biso ba idée wana eza e wutela bango wapi que soki ndeko nyonso toi na ba problème aye pa no yo faut conditionner dans prière non na mbongo donc ba comment conditionner ba prière na mbongo. Comment on conditionne que pour nous, because of solution, personne n'en offre, personne bon. C'est pour cela qu'ils sont comme millionnaire. C'est pour cela qu'ils sont riches. Ils sont escroqués dans le combo et en dame dans mon corps. Allez-y, comprendre, bien aimé dans les seigneurs. Son moi, ma mise. Rien de bon n'a qu'à tirer ma camarade. Et bango nyonso baza fauté mais il y a des pasteurs qui bazo tamola na kobanga nzambe oyo basala prière bataka mbongo liboso te soko pesi ete akosenga opete ye pose na eza ko zo solution a prier le grand article binisa que non je connais ceux na lobiki na comme autant ba pasteur wan et que net polémique et ça la bien te a robenga bo ozuye na téléphone beaucoup temps na ye a prier lo yo bo na bo apesi o pe ba prier que yo prier o moni lobi ko nzambe asali lo ba que yo mo na propre volonté no bimiso offrande o pesi mais ba pasteur na biso ba pasteur patron ya ville à Kinshasa soko kutani na ye o komona que ba oyo basala na télévision za ngote a kosenga na mbongo c'est comme ça qu'il fonctionne c'est pour cela la plupart ya ba pasteur na ville à Kinshasa ba komi ba riche ba komi ba millionnaire ba pasteur patron bango nyonso bakomi na bagate autant mon a ba sécurité net que ba politicien moboy c'est comme ça qu'il fonctionne ici ba témoignage belé et les kaka bien aimé na ba réseaux sociaux na ba télévision ba témoignage wana ezala vrai ezala lokota au comment un responsable peut ayer ko pe sa témoignage yaya l'argent répond en tout ba telier montant mobo atika ko mona 50 et 5 000 10 000 à recéder. Oh star mo ana posa mbombo na bo na opesa 20 millions pesa ka témoigner akoya pa pour témoigner mais lokuta tala niveau ba pasteur ba komisi makamanzana tala niveau ba memi makamanzana est-ce que ba paye wana et loko nini e ko sala ke ba bongo la mitem ba pasteur rebelle ba ko rendre compte na nzambe pe ebele mkola suka ba okeneli felo c'est ça wana ba ko na cas général na zone li solo ya ndeko na biso ya defa oyo awuti ki na église ya pasteur wale c'est pas témoignage musu c'est bien ya solo musu c'est ya solo te donc et pas pasteur wale c'est pas témoignage et ça maka jusqu'à présent tozo mona bandeko bazo pesa ba témoignage que nzama wale ça zo sala ngana tika ko zala kuna te ko prier na église te pona na yeba mais tozo mona ke bazo pesa ba témoignage ce que ça ya solo pe eza ya solo gloire à Dieu ya ndeko na biso to moni ke defa ici à comité na niveau ya kolinga mwasi c'est qu'après ça qui pourrait témoignage mais zo comme ça le loiseau ba ke o abongola ki monter mais pas passer wala ça que zo comme ça biso na débit il y a kobongola na motema na ataki toujours na komo ke ya passer wala c'est kabongola motema kuna et pourquoi le loi recherche c'est que depuis na ebane ya conversion na ye le quota de Jésus ezalaki est-ce que bandeko ya église ya walesa pasteur azaki na droit ya kobinga ndeko na église ezali biblique to eza biblique te naka ya ndeko esengaki babatela ndeko baprotéger ndeko de père que soki tobengani ye na église musika ke aozongela mokili mieux vaut kaza na église ndeko awuti na mokili bien sûr kazali payen azalaki defa akochanger mbala moko te milimo bobengaki kati na ye peut-être ezotungisa eke ezobengaki ke azonga mokili
bino nde bokoprotege asko bobengani na église bobengani na présence ya nzambe bobengani mosika ya église boza na susi ya ame na ye te akende na ye to bomonaki ke akomelaki bino charge to nde bandeko mosusu balobiki bautilize ye bamonaki bautilize ye ti asili akende na ye kaka toza so na importance na ye aza so important na église te akende na ye kaka ole ke toko mozwa en charge alala kaka tolesaka ye tozolinga so charge wana te akende na ye ou comment toujours se poser ma question qu'est-ce qui s'est passé que babenga ndeko na église ndeko alobi parce que fiancé ne jour mosusu heure elekaki ayaki wana alalaki e bango bamoni yango mabe est-ce que likambo wana nde esengeli ke kobengana ndeko na kati ya église mala moko parce que ndeko ntango azotémoigne azobake ayaki une seule fois ayaye mpe alali bazwi décision ya kobengana ye na église. Est-ce que falaki ke makambo esala boye bible ezoloba nini concernant baka ya bongo? Est-ce que eloko bible ezoloba kobengana ndeko ko excommunier ye na kati ya église est-ce que ezali wana? Non. Ndeko aza païen esengi kobate ame na ye soki kasala ye gave pour la première fois esengela ye bobenge bomeke mpe kote boprotege ame oyo bosala eza neti ke boza na souci ya ame na ye te azongela na ye moke soki azongela. C'est pour cela bandeko bazoloba ke non eza neti ke orange to bajoka botafuni yango botafuni sucre nyonso esili boza so na posa nango te bozwi bobwaki. Donc boutiliser ndeko apesa batémoignage lokumu bona bozongi na église et pas pasteur boza so na posa na ye te bobwaki si ye. Mais ndenge makambo elekani kuna na église ya pasteur wala na nde babengani ndeko après avoir koyoka témoignage na ye ndenge alobi ezali biblique te. Bien sûr ndeko alalisi fiancé na ye place bopesaki ye na église boningaki bobenga ye boyebisa ke ndeko awa eza église okolalisa fiancé na awa te soki ke okutana ifo mosika okoki kolalisa fiancé na awa te boavertir ndeko bopesa ye conseil bolakisi ndeni makambo etambola parce que awuti na mokili avandaka wana te ayebi mpe baréglement ya église te bomeki kotalisa ye bopesa ye conseil boteyi ye ndeko azongi nzela alobi koke nasengaki bango ke mwasi na ngai ye fiancé na ngai akoma lisusu wana te ata na église akoma tokutana naye na mosika nalala ata na esika okende te ndeko amoni ete ke bapromese nyonso tu église ya pasteur wadesi bapesaki ye baréalise yango te bakokisi yango te parce que fa poto akomaki mpiaka esika okende eza te basundoli ye ni mbongo nini bona boye ni mbongo abiye donc atelengani asouffrir. Est-ce que falaki ke makambo ese passé bongo et fiancé na ye aye kobenga soki diacre soki mpe nani azalaki wana pasteur ya église mosusu ndeko abanga kobenga azoyamba te et mwasi na ye kobenga na numéro mosusu pasteur ayambi ameki kosupplie pasteur alobi non tosi tozwi décision akende na ye kaka mais ndeko akokende wapi ayaki nde na responsabilité na bino na maboko na bino il falaki mwa quelque chose emona mbongo abiye mpona ozonga to bamonaki ke non tokofutela ye biye te na mbongo ebele ya kozonga bandi toprofite kaka na likambo tobengana ye akende kaka tose débarrasse na ye charge na ye ezala susu epa na biso ase débrouiller ndeko asouffrir babondeli nani aboyi soki diacre soki nani na kati ya église bible ezoba celui qui souffre attaque ayebi nzambe te attaque même si il abandonnerait la crainte de l'éternel même si il abandonnerait la foi mais il a droit à la compassion de son ami. Mais ceux qui bino vraiment na kati église que bolumu eza te na ndeko bo raisonner que aza na pasa ya na eloko ta zo telinga zo dépendre na biso ceux qui to boit que c'est akoki kozongela vie ne ya kala boyokeli amo maate boyokeli maate peut-être ndeko utaki poto bon ça va papa to sala boto someli obiye zo mwa mbongo zongo na ona poto ozala à l'abri na ndako na okuna na poto za na ba condition bien oleto to sundolo kaka na Kinshasa. Ce qui s'est passé na kati église ya pasteur Walesa selon les écritures ezali biblique te bana nyongo bakoki ko bengana na église na nyongo bako bengana na église te bien aimé dans le Seigneur. Oui, bonjour, très bien. Oh, bakoki ko bien sûr que na kati église pe bakoki ko bengana. C'est biblique, ya ko bengana ndeko na kati église mais na kani.
Mais na kanini avant ya kobengana ndeko moko na kati église et Seigneur libo pesa na ba avertissement bien aimé dans le Seigneur. En cas de péché grave ou ceux qui ont persisté sans qu'il se repentir, ont persisté dans ma soumunaye, là ça se comprend. Ceux qui ont averti, ceux qui déjà moi na mobile des fois makabozo sa mabe ozo ko tsabasi bo na boy. Azo yote wana c'est normal bo bengani surtout bo kele place musus sala bo kende na o. Mais ndeko c'était pour la première fois fiancé na ya pe ala la wana bosu décision ya ko bengana mbara moko. Bo bana ko kanda depuis kala bo bana ko moyen ni bo se débarrasser na ou comment? C'est ça le problème, c'est la seule question que je me pose. Bande ko musu ba komelinga que non Bible zo ba que to occuper au benga to ko excommunier. Frère so gazo tamola bien te na kata église mais na kanini. Ce qu'on vivre na vie à ma belle na kata église, azo persister na masum, bo pese ba avertissement, bo teye, bo benye, bo talisie, azo persister toujours. Bo benganye na idée mo ok avec objectif que ya restauration ya ko bungisa amna ete ke azo ngira bokité mais bo sali bon pour que bo restaurer azo ngira makolo ya nzambe. Suivi peut comme ça na musika ba déguer ça mais et non que non il y a vengeance bo bengani pour la vengeance ka ça le moto c'est vengeance to bengana ya telengana to que bo to humilier non bande ko nazo tangira bino Bible ba o ba ya ko répondre sans que ba tanga Bible et pourquoi dans le Bibongo dans certains cas précis la Bible montre qu'une personne peut être exclue de l'assemblée, souvent appelée excommunication, bah, excommunier, discipline mobo na kati église. Oh, et ça n'est pas pasteur Walesa. Toutefois, ce n'est pas ni la première fois que ça là non. Tout le monde a peur que babengana bande comme ça na kati église. Mais la Bible peut zo le belage na kani bako bengana ndeko na kati église. Première option, punition définitive. Bible zo le belage voilà pourquoi le but est de conduire la personne à la repentance et de protéger l'église. Pour protéger l'église, mais tu n'es pas bien de Guana et donc bon mimena repentance ya solo. Est-ce que modèle va bengani des fois des fouilles et là il y a continué que à se repentir ya solo à zongrené masum soga ozongé amné bon ce que bon. C'est ça. Est-ce que démarche ça y yango? Là je ne sais pas. Matthieu 15 17. Jésus enseigne une démarche progressive. 1. Reprendre la personne en privé. Ndenge kaya ndeko des fois salame. Il fallait que en privé bo solo na ndeko basala ka boyete. Au lieu que bo moni ka bombo kamele yimba moko bo vandeli bo zwe décision pas bo zu bo benganye sans que bo solo na non. Il fallait que en privé. Ndenge Matthieu 15 17. Yesu azo enseigné. Bon solo lina yeko bandere souste mon frère a oza na église les autres peut-être que image amabe na ba am faible ba ko momona ke o ba yeba te ke za fiancé no boko mola na ya o sala bien te wana za iska prière o yebi bo yebi sinde ko bon pe bo limbisie bo meki su ko affermir na ba prière o tike na ba prière bozo te ya pe pour que ndeko avana vraiment na kibonzame ndenge singeli. Nous connaissons qu'en partie ezate ke abongoli motema yebi nyonso tumbala moko non. Azanan bébé spirituel d'ailleurs mignon sont tout est bien aimé dans le Seigneur et Seigneur qui est beau encadré il y a besoin ça qu'on reprendre la personne en privé sans personne qui abayeb on est que bon fan bino na bino beaucoup motonga que non pas comme ça. Aider si la personne n'écoute pas revenir avec un ou deux témoins pour la colobéler sur ce qui ne côté bon peut ça qui est pour la première bon moi sur sa zone moi si na toujours à la balade na sur la carte église na chambre bon peut ça qui est
Au bengi de Gomosous, 2-3 personnes bah enseignent dans l'église, boké beaucoup teninaye, bo solone to pasteur wale saye moura bengi c'est na bureau à teye. C'est comme ça que démarche Bible les enseigne. Et non que oh bo sali les ali bibliques il y a ko bengi na yemba la mon corps. Trois bien-aimés dans le Seigneur. Et si la personne encore, si la personne refuse encore d'écouter, voilà troisième cas, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Ce qui a quitté, première fois, il a quitté, deuxième fois, il a quitté, a comme il persister toujours dans ma bête, troisième fois. Bon, le sur la quitté, on a besoin de décision, bon, on dit que non, celui-ci, c'est un païen, a persister toujours dans ma bête, dans ma soumounaye, pendant qu'on protège l'église, qu'elle est dans l'église, bocheye musika église na idée na bit ya kobungisa amna ete mais ya corriger que à la repentance ya solo pe ko landela na musika ko tient na ba bonne condition mais ndeko na biso des fois o bengani yemba mo sans que bolanda démarche o que Jésus a enseigné na Matthieu 15-17 bozu décision bo bengani yemba mo sans que boyo que la amna yema wa abima kene na yekaka c'est pas bien et c'est pas biblique bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1,13, l'apôtre Paul demande à l'église de retirer de son sein un homme vivant dans une immoralité sexuelle grave, et non repentant. Et apôtre Paul conclut, ôtez les méchants du milieu de vous. Si une personne a persisté, il y a qu'à vivre dans une immoralité sexuelle grave. Lorsque le dit grave, vous allez comprendre. Et à l'inique qu'on se repentit, que a persisté dans ma benaye, ôtez les parmi vous bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a un déco à vivre dans la vie? Il y a immoralité sexuelle grave. Abana ko se ko tsaba si na église ko la bango ki abana ki ko yo ka persister na mabe après avoir ko pese ba avertissement zo lingate azo continuer toujours vie na wana mendeko a témoigner le dit que ça bongote. Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour mozomo décision ya makasi bongo tu dises éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. Ah, bazolo bela, na ba o ba provoque ba division. Et Seigneur, tout s'éloigner na bango. Mais malamon côté première fois, deuxième fois, ba avertissement, troisième fois, on s'éloigner na oyo, azolo ka kimiate. Cela dit, la Bible insiste aussi sur la restauration. Exactement que non. Abungana non restaurant non surtout aux autres à to bengani ndeko na église bonaboy idée but il faut être là ya ko restaurer restauration ke ndeko abunga kinanzela azonga na makolo ya nzambe nzambe asunga ye azonga lisusu atamura ndenge singeni et non que idée que bo kabani na ndenge mabe on s'en fout que ne soka que et comme ba polémique na niveau bo garder relation malamu te abenga bino bo yambaka te bo bloquer numéro na c'est pas normal. Et ça, la Bible était. Et pas vrai chrétien, ça l'a raté. Et ça l'a raté. Jamais. Galates 1. Si quelqu'un tombe dans une faute, les croyants doivent les redresser avec un esprit de douceur. C'est ce que la Bible dit. Avec un esprit de douceur. C'est pas ce qui s'est passé dans cette église. Il y a pasteur Wallace, Nande Komobalo, il y a des fois. Et ça l'a mis bon côté. Est-ce que nous sommes Seigneur n'est pas là pasteur ou dans un centre de réveil? N'est Bible les autres, c'est ma démarche Bible les autres 5. Modèle Bible les autres 5. Il y a qu'on redresser de qu'on a douceur. On dit que benani maman so benga bien bozo yambate. Relation katani suivi te boye biso na été tindi à l'on église. Boye place à commenter, plein pe abimeli mboka te, place suivi mo tika au samata bo benga la ta benga bino boyambate. C'est pas de l'amour bien-aimé dans le Seigneur au Bible des autres en 2 Corinthiens 6:8. Après la repentance,
Paul demande que la personne soit pardonnée et réconfortée. Soit pardonné. Ndeko ayale aye mokuta ye asengi bolimbisa nga botikanga même bango baboye kolimbisa ye. Bango baboye kolimbisa balobi kenye na okara to benga nyo toza suna posa na ote. C'est pas ce que la Bible nous demande. Bien qu'on retient 6-8. Après la repentance, Paul demande que la personne soit pardonnée et réconfortée. Et dans la cas, il y a des fois, ce qui s'est passé dans cette église a passé à Wallis. Et ça m'a rappelé passe. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Partagez la vidéo, vous abonnez massivement à la chaîne Abisso de la Voix Céleste. Partagez cette vidéo. Bonne Zambé, la bonne Zambé, Lolo. Ezo Futa Simana, Antoya Kolobaken Zama, Boto Kouaye, Jussoua Namasazo Saïbiso. On se retrouve tout à l'heure là pour un nouveau numéro de votre émission. Bien là, il y a Lola. Bye.